Bonjour, bonsoir, Nababone. Ah, Nazonga. Bonjour, bonsoir, Nababone. Nous sommes à Feza TV RDC. Vous continuez toujours à s'abonner. Vous continuez toujours à aimer ma vidéo, à partager. Là, je vois directement ma patronne, Bella Dinganga. Moi, à Londres, à Tongo, Yazaloko, à Bangote. Voilà, les autres sont à l'hôpital du cinquantenaire. Samedi le 11, Oyoto Yeko Bimisa Koria, Ndekonabiso, Chiko Pululu. Oyo artiste oyo asalaki mosala ebele asalaki mosala pena malamu yango moni lelo ba artiste comédien ba chroniqueur ba chroniqueuse ba ekolela Chiko Pululu ba ekobimisa to ekobimisa corps na epoto kende nango esika ba ko expose ngo na stade ya Vélodrome bande ko bozona na biso de partout dans le monde na to yebi ke bolela na biso elongo ba na poto na yebi ke bozaki na mwa kanda par rapport à mes attentes ou to leka bo soigner to lela na Chiko Pululu e ko zala malamu to zala matanga vraiment muto akufi oyo asalaki mosala ne ebele na mboka oyo totika to lelena na kimia oyo toke na mwa ba interview muke na kozwa ba ndeko oyo ba koloba loba ba kopesa mwa témoignage et bongo tozonga kaka na ma image na biso oyo. À travers Arnaye, où les lois en andor malili, toye awa pona ko bimisa donc sentiment ça sentiment de chagrin, changement de douleur et na combat bana wenge musique à maison mère, où ils ont empêché puisque wenge na mito to solo là bas na concert na Bumba. Na ye ko présenter ba condoléances dans na artiste et comédien nyoso puisque moni Pululu o to ko bimisa lelo azaki pena moko ya ba fan ya wenge musique à maison mère. Pululu abane royara na la zamba trop abane royara la zamba kolela na ko sepel sabana la zamba on va pas ouvrir un son alinga artiste makasi non ouais raison jusqu'aujourd'hui alinga artiste comédien makasi preuve ane bon moi ina ça la publicité na bango pour dire que azala toujours attaché na ba artiste comédien mais Pululu abane royara trop na maison mère na la zamba abane royara dans la mona ta 2 ou 3 fois aya wana asala ba exhibition na wana. Après ça, sur tout crime, on peut être au bina, on a bien que vous le créer, on a et ça crime, on va au bina, au balate, au botate, au balate, Kassia Katofa, Nanabiso, Prakata, bah dans ce doigt, binango. Ouais, ça écrit naïe, abanda oya vraiment donc à bouka présent où son pandi à niveau mode on tara monstre, donc il y a vraiment mystique, il y a un moni liwan na pendant et blessé biso dans la maison mère et ce qui si vraiment dans la maison mère ko perdre au pas lingaki biso ya omoni na utino morgue ko bimisano grand frère ya Sankara ya ngwana ba ba église nasko na yé sur invitation dans la maison mère de partout au monde ba ça nga piroger la qui sa biso pena donc matanga Pululu tout le monde pense que toi on a pota tozoki voilà ça c'est bien le piroger tout yeba après li wa Pululu makambe belé bimi entre yena vidéo loi résumé ni rosé la biso non eza tuba papa le tumba mara nze momoro diarrhée verbale eza tuba donc Congo na biso so tozo évoluer te to luka biso ndokité ndokelo oso za biso mo ba congolais tolingi biloba tuba ba qualification au comprendre yango ndezo faire reculer Congo na biso jou congolais comprendre que to tika comportement to changer mentalité nde to kozwa développement mboka na biso vraiment ça bêtise biso tout au monde qui loi Pululu biso tout au ba témoignage que Pululu azaki na bonne santé très bien mais car à jour on a le 23 à Lali biso tout au monde qui ba biso que Pululu na ba désert à sali crise à Soubi na Bilamba déjà bato ba maele ba bi que crise ko suba na Bilamba et la kisini et attention et attention eza mamba bilia liate vengeance nzambe pourquoi est-ce que pour la salle nzambe ni attaquaki vide loin les nzamba venger et wana eza ba biloko bato ba polémique ba luka ba kota ba polémique wana bêtise a pampa pona luka ko kabulaka bato botika vide loin yani matanga ya frère na yo ba joane trop ba ayana à l'aise donc pour dire que akufi na tension
Pouloulou akufi na poison te, akufi na vengeance nzambe te, akufi na l'homme sur des attentions. Tout le monde même nani sert na biso pe minonda akufa na attention. Vous comprenez? Même il y a Roger vient na biso mundweri, akufa pe na attention. Attention dit à quoi? Attention dit à ba raisonnement. Au moment Pouloulou, tout ce volet de face Pouloulou a été rejeté par ba producteur. Même na pire Roger le na don ba so il le bato nga na boaka ba fiston ituku banane bazo aider nga soute na kokoma na kolela. Voilà, on a présence, il y a vie de loin. Oh, balobaki ya na matangate. J'espère que vie de loin a commis déjà. Voilà. Tout ça toujours na matanga vie de loin bazolo ka moya ko kotisa e. Voilà. Voilà, bana poto bana monde entier. Chroniqueur a mis à porter drapeau na Kingoyo, na président mayonnaise. Oyo, la bouche autorisée, la maman va publier mère amie ya Chiko Pouloulou yeyo. O ba bien tika qui était na tango passi. Ya mayo mes condoléances. Merci beaucoup Kobe. Alors lelo o ba publier ba lobi mayonnaise nde atika ki Chiko Pouloulou te mayonnaise na zaki na Chiko Pouloulou. Na yebi ke bande ko mona ngolo ko ba je mais lelo to za na mort. Il obani no ko lo bana nengo vivaki na Pouloulou. Non, Chiko c'est mon frère. C'est mon frère, tu vas normal, le roi Bandeko. Donc, na bandeko musuba nous en a bango ya théâtre quand on a monté, ça il peut me belé. Mais il y a toute la question moro parce qu'il y a comment pas mino bande ko partager moi ma belé. Est-ce que Chiko Pouloulou azaki moi malade moukiete avant peut-être yango ko salé que meme na liwa? Non, il n'était pas malade. Et bon bandeko makambo balo ba na réseaux sociaux. C'est faux. Azay maladie, azay maladie. Okolo banini na bana poto oyo monsieur subtil le bazolinga bazo confirmation ya liwa ya Chiko Pouloulou akufine liwa ya normal pour nga na rôle besoin normal pour nga pe na rôle besoin normal ti comme mutabeli liwa za normal so mutabeli bon quand même a umeli akufi mais presque boy en tant que biso africain ils ont moi bien ti film nini bo jouer na yo pena et bataille pena makasi to jouer belé ba film belé ba gag belé. Mais on va te pour la première fois, monsieur Mbalé, au foot, ça n'a pas été pour la première fois. Mais on a publié ma casse mobile à 4 après, on les a titres. On les a fini, on les a fini, les a gag nangab, les a comme on les a qui c'est musique, qui c'est ndoulé. Donc, tu as normal, normal, monsieur Missa, tu as un orchestre, quelque part, tu as aussi ma qui c'est pour tout. Comment la succès après tu as qui c'est qui tu as la bandale tu as bien la biso tu as ton les biso plein mais tu as bien un peu mais vidéo na minute tu as circulé ma casse est-ce que ça ah les bamoni c'est bon ils ont la Congo Amérique donc on n'a pas de Patrick Mbouya donc dès tu travailles na site est-ce que on reçoit temps après le ouais Chiko Pouloulou ou assister Coco na bana to libota na ah moi ça m'a bakati donc Coco mutu donc ye na ngo mone ku tsumi kolo mingi te bosa munga azo sani wa sa ba crise donc to ko sala o ya mukeba no mona ata lelo tata lobby te on va insister merci bazaki mas mutu asala ki mala site na biso Congo Amérique donc ata mingi tata le peu na no soir ba ozangati merci président merci cool Yo, non, c'est l'interview. On a qui? On a qui? Obi?
Docteur, vous avez la même morale. Voilà, très chers amis internet, j'espère que tout ça est interview. Au moins, nous avons des chroniqueurs, artistes, comédiens, les Landais, on a Chico Pouloulou, corps, il y a un Ezobima, Ezokende. Direction Ezali, place des artistes, na Victoire Wana, et si vous les connaissez, si vous les artistes, et puis, dans le programme sous peut-être comme Tinandaku et si on exposer corps na mabele na Kitambo donc malembe bazoya malembe tous la bino ba image donc musala tous salara yango bazo rendre hommage na Chico Pouloulou oyo atiki biso oyo apesi passe na bandeko na ye nyonso to.
Liaka, akadé porte.